Tant balobi bango bazala kité, bayoka kité. Donc batoza kati ndako. Balobi bango babi masikoyo. Bakimi. Bakimi bango nyote. Donc batoza kati no tidanki ndenge zoya batu bamona ngote. Zambi nanga batu bakufoka kaboye. Omona obendenge ni meko yebisa bande kwa jemba mona. Baloba mekana ko tondura mama. Bazokende kuna. Bazaki bewa. Bazokima. Mais bon va vendre nanda ku ne tangu denke zoya ba bona kite. Zambi openza Meka oloba no makasi moi meka oloba nani pona bango ba yoka yo. Na ba butuna nyoso. Nazanga mo oloba te. Zambi la merci. Basa la bien pona bola mona biso to sandeni. Bien boy. Bien. Ba fongola ndenzela iko munene. Ata ndela mo sele lelo. Tano mwana yo kimisi mwana na kimisi mwana nanga mukunda kuepuka na makasi yo kimisi mwana na kimisi mwana o mwana yo mwana ngai o kimisi mwana oyo o mwana yo o popite oyo o popite mwana ngai mwana yo yo betaka savon OGM Prod, l'image du réel, la voix d'un continent, que toute l'Afrique connectée, génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est et à l'ouest. GM Prod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Toute l'Afrique en un seul mouvement. Kinshasa, Dakar, Abidjan et Libreville. Brazza, Yaoundé, tout le monde est en ville. C'est ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, commente, partage. Ici c'est chez toi. Jusqu'à ce qu'on t'énonce. GM Prod. OGM Prod, l'image du réel, la voix d'un continent, que toute l'Afrique connectée, génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société.
ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, commente, partage. Ici c'est chez toi. Jusqu'à ce qu'on t'énoncer. GM Prod. Oh, GM Prod, l'image du réel. La voix d'un continent. Que toute l'Afrique connectée. Génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz. Divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est et à l'ouest. GM Prod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Toute l'Afrique en un seul mouvement. Kinshasa, Dakar, Abidjan et Libreville. Brazza, Yaoundé, tout le monde est en ville. C'est ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, commente, partage. Ici c'est chez toi. Jusqu'à ce qu'on t'énoncer. Oh, GM Prod, l'image du réel. La voix d'un continent. Que toute l'Afrique connectée. Génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz. Divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est et à l'ouest.
GM Brod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Ah, matono mingi bana membre bandeko balandi ya JM Production. Tozana bino longo, tozana bino ensemble. Le lengete, toko talsaka bino ke mabele à l'État. L'État bayi bakaite, l'État pe basakanana ete, mais l'État mukolo ai o ya lotaka. Makamde zalaka mabe yango ete na makasi émission yo. Ote pone ete ko talsete bandeko ya diaspora ba ote ba chaki mwa makoki na bango. Pone ete ko senga l'État pardon. Césarine Tumba, la reine de Paris, à l'obinoté pardon, ça fait moi mon solo, Bengali mon solo wana. Raman Kota, le PDG Moussingombe, à solo solo, chaque mois mon solo, Zongi mon solo wana, l'obinoté, l'État va Kota Kaïté, mais la botanité, Philippe Simalembe, Père Zoki mon solo naye, Abinoté Chapo, na Koyoke la Bango Mawa. Bazongi moi mon solo wana, l'obinoté, l'État comme ce Zate, tellement le quoi la bino, Botona Be Bambongo. Bambongo wana ya libe kosila wa papa mama to la bena mbato yo ba konzi oyo te peuple ba ko beta moi cette mbote tata boni ça va mais quand le moi makasi yo poza bikoto on a ça kota mama yedu OK ndenge ba ko buka boye et déranger bino bien le ça fait pas du bien ça bien que Lolenge bon. Bon, juste le fait à Mobuka, ça ne plaît pas. Moi, il y a des gens attends quand même la dimension, il y a banane, comment est-ce qu'on appelle? Il n'a pas, il va salanine. Au juste, il faut informer que tu as ça, mais Bazobuka, pour quelle cause? Mais quand c'est Boïba qui l'État, Botongi, Pénépéné après. Non, Koïba l'État, c'est vague. L'État comme tel, parce qu'en prise, il y a l'État et Zali. Ne dit l'État, c'est Macadam, a terrassé. On suppose que l'État Zali, en dehors, il y a terrassé à Ibi l'État. Donc, au côté de la carte, il y a terrassé au Ibi l'État. C'est ça le problème. Bon, on a évité, est-ce que l'État. Bon. En tout cas, l'État, ça a ça va mon sana. Le lengue Philippe Timalemba, c'est moi, mon solo, pour la rebuka. Assez à bon limisi. Badon Simbo, on a salé ma bé. Asali ma bé, mais dans le big, l'État, ça la salana. Nous sommes dans le big, l'État tika. Arotika par rapport à Nini, il y a des missions Mussolona pour que Babuka. On continue à Babuka. Parce que aussi, total appel au niveau après le Bukawana. Merci beaucoup, madame membre de Kobalandia GM Production. Moi, tu es moi, tu es journaliste. Boni. Non, tout ça bien. Boukibino, hein? Oui. Baboukibino pour l'année. Pour Baboukibiso, premièrement, Toyi Bagileta. Maton. Toyi Bagileta pour l'année. Batagela Ginga 15 mètres. Na Tchèque-Roture. Mais Nathalie Guénon, moi, espace César Liboso, n'a vu une maison commerciale. C'est-à-dire, na Bagileta, na Ndenge ya Liboso. Na Moni Guénon, Barolande Langati. Mais tolela ki mingi pour la inondation. Salité, carnivore, maïe et zotonda, soki mboule, beti koto donc, maotro. Ok. Maintenant, l'État a vu décision nae selon kolela na biso. Que non, azwa espace nae, oyo biso ba peuple to yibaki. Bonani. Par exemple, nazo pese exemple muke, soki na yibion sabatu, na kena sabatu wana. Ok. Lobi. Oluki sabatu wana monango te oye ko monango yepa nanga. Est-ce que na kozongisa yo mbongo po ozo sabatu na yo? Na kozongisa be. Ba kozongisa te. Okozwa sabatu na yo koboto langa yango po ezan sabatu na yo. C'est-à-dire l'État aza capable ya kozwa oyaye po abongisa. To bana kozwa moi exemple muke ya depuis Mobutu makambo ezalaki bien tala lelo ndenge tokomeli. Siko na tango ya Mobutu wana ezalaki ndeni. Tokozonga ndeni po tokoma na niveau ya Mobutu wana. Il faut l'État azwa responsabilité na ye po abongisa po lobi to zala bien. Lelo toza mabe mais lobi soki babongisi esa babongisi malamu ekosala malamu. Merci madame membre bandeko ya JM Production bon monete l'État akobuka bena goût Montréal mekete ko tel sawana na matata ndenge l'État ali kobuka goût bandeko ya JM Production pe balada pe bamona ya libe pasi mingi mais bandeko ba kolela main
toki mpe kolela bino sali mpe bongo tolobi nini edérange bino nde babuki bien production bakolanda biso ezofacilite biso omoni nini na mutage eleki mingi na tia omoni basali boye efongoli nzela ekoma monene mpe bapeuple babanda koleka bien ezosala mwa bien malgré saka mwa passe ndenge babuki boye dépense mais eza mpe mpona bolamu na biso esala mwa bien mais kaka bino mo bongo beke l'état aza mabe nde abuki bino bongo wana eza bato bayebi te eza mpe mpona bolamu na biso esala pasi nde babuki boye omoni te bakoya kotia makata moko na bato baosepela baobosana nyonso wana so toke bongo te mboka ekobonga te mpo leta asalaka mosala na ye opesa conseil na bandeko bakolanda biso bao babuki bango mpe baza na mawa nga mpe babuki ngai omona te babuki ngai wapi na wenze kuna ti babuki ngai kao osala ekufi tata na ngai mbote eboni okoloba te bon bandeko badiaspora baoyo te bakolanda biso na faransa baza ebele Philippe Timalembe Escalier Lola Césarine Toumba la reine de Paris Raman Kota le PDG Musingombe bazwaki mwa mosolo mpona bayokola bino mwa mawa badiaspora wana me gouvernement ezongisi mwa mosolo na bango okoloba nini mwa mpona bango mpona baza na regret nde babuki bino boza be libanda meka oloba nao makasi mwa meka oloba nani mpona bango bayoka yo na babuki nga nyonso nazangoma oloba te nzambe ya merci basala bien mpona bolamu na biso tokosala ndeni bafongola nde nzela ekoma monene ata nzela ngo esila lelo alobi tolela ambutage meka bafungoli nzela yango babuki bino nzela esili te ebonga maleba bandi kuna so esili ezalaka ndenge wana bobuki kuna bobuki koto nga mpe babuki ngai ezaka na courage bon ça va eza leta bayibaka ye te eza na esika te oza na esika te me babuki ngai matono mingi bana mbamba tosola mboze tata Bien. boni Bien. babuki yo mpe Babuki biso maison. wapi Liboso kota wenze. okomi chômeur Okomi chômeur na banda kwa choix ezaki. oloba nini bakonza mboka bakolanda biso Bon, bakonza mboka biso toza bato oyo ezalaki kosala place oyo eza ya leta. Leta a décidé à récupérer place biso eloko ya koloba nde eza te. A décidé à récupérer place na ye, à récupérer place na ye, toza ndenge mosila ya koloba te. Bato oyo basalaki mabe eza bato oyo batekelaki biso pendant ke bayebi esika eza esika leta. merci beaucoup napesi un grand merci na ye moko ministre Léon oyo etaki kosala mosala mpo na eleka be kitoko bana mamwe nalobi be mabe te badiaspora tu bokolanda ngai bino chafinza mazamba bomoi te montréal zwa mwa awa bomoni mire ndenge eza awa mire awa eyawa suka suki awa omoni awa awa baye batonga mwa mayele diction batonga bali mwa mayele bomoni basukisi awa siko awa suki awa asali mpe mabe wana twali mpe koyeba te bana mwa maloba tokosolola bino tata yaka pusana tosolola na jean paul sobana pusana tosolola toyota mwa masolo ndenge bango bakanga awa na mwa nini basukisi wana awa babimisi so baye babuki bango awa montréal zwa image oyo etage kitoko batongi so babuki wana ese leta eza mabe leta osala mosala na ye azobongisa nzela po ezala bien omoni esengaki awa ndenge batia yango po ezala bongo nde leta atie mobeku po ezala bongo eza malamu mpenza ndenge azobongisa biso nzela esala kitoko mbala nsima donc na mbula mikolo ezoya ezala toujours bien mais awa tinde babuki awa omoni miro ndenge suki pardon papa na ngai miro ndenge osuki awa omoni nde suki wana boye ayibi leta te ayibi leta yo efe leta abuka ye azonga na limiti na ye wana sikoyo leta aza mabe te leta asala mosala malamu mais sikoyo okoloba nini na bandeko bakolanda biso batoti bakomona ke leta aza mabe lokola ngai mona komona Philippe Timalembe grand escalier alola akoloba leta aza mabe koloba nini mpona ye bon leta aza mabe te leta opesa mosala oyo ti bazobuka bo eza ya lelo te à l'époque donc ezalaki projet moko bo oyo ezalaki mpo basala banzela mais atake projet yango eumelaki ezwi mpe temps yango moni lelo mokonzi Kisekedi
akokisi makambo na ye yango moni baobuka nzela mpona bolamu ya biso pepe yango wana donc mosala malamu. Merci beaucoup bana membre tozokene moi maloba atala population balingi pa moi baloba mbote tata. Oui, merci. Boni. Babuki bino. Ouais, normalement, on va pouvoir mais quand le moment makati bande ko balanda pe bayoka yesali ben ndengeni. Je parle en français. Na oui, pas de problème atali français au lobby bande ko bakoyoka bien. Je vois on est en train de travailler bien, mais pour d'autres, surtout que j'ai une question que je voulais poser, malheureusement, il n'y a pas de gens à qui je dois adresser. Non, pour d'autres, les gens qu'on est en train de construire leur maison. Qu'est-ce que maintenant l'État fera avec eux? Il va leur donner quelque chose ou comment? Parce qu'il y en a qui sont en train de regretter. Peut-être avant de payer ou de construire leur maison, ils ont eu des permis de construire. Parce que pour avoir le permis de construire, il faut maintenant donner quelque chose. C'est l'État maintenant qui offre ça. Mais quand c'est bino, bah on peut sabino moi nini wana l'État au sala bongo. Nesi awa a yibi l'État. Tant que yibi l'État ba bouke, il faut appeler ça moi mon sol. Non, bon, à ce stade, je peux dire que c'est quelque chose maintenant qui concerne la population avec le gouvernement. Nesi awa yo yibi l'État. Tanengeza et loko mwana mboka Léon, ministre Léon alibe ko boyango. Ah tala moninga sukisia. Asukisia. Obo ebimi asani. Ayibite. Bon, je ne sais pas trop, hein. Bon, peut-être, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il puisse. Ministre Léon arrive kolela nzela embouteillage. Tout ça wana ekokwela beyebe na moto na ye, oko sala be mosala mabe mosala be malamu te akolela. Abwe ndenge suki awa Montréal. Okoye ko jwa ndenge suki awa ndenge kebwe abwe. Ayibi l'État. Se ba buki mabe wapi. Il faut que maintenant Tommy tourne, hein? Liboso Antonga Ndako. Est-ce que Azwaki Mukanda ils ont permis de créer pour Antonga ou pas? Voilà maintenant la question que je me pose. Nous devons maintenant voir les choses en tant que des populations. Pourtant, on est un citoyen congolais. Hein? Est-ce qu'il a eu ces documents? Et nous, les gouvernements doivent commencer maintenant à sanctionner Bakonzi. Donc, ceux qui étaient maintenant à la tête, on va nous ça maintenant, autorisation à construire anarchiquement. Parce que la population, les lots sont victimes, mais ils sont en train maintenant de subir. On souffrir dans maintenant. Il y en a qui ont perdu leur vie, ont piqué la crise. Pendant que, à chaque autorisation, il y a construire, il y a recevoir le pain. Merci beaucoup. Merci d'aller Montréal. Zoawana, balobete ndakuana molai, nenge boko mona bande ko balandi. Ya jeune production ndakuana et alibe ko kende. To pusa bo mo ndenge dank, ndenge aliko baluka mwa ko kwa isango, ya libe mabete, ya libe malamu. Otongi pene pena l'État tande bande onde ba kolela ekei bande ko bagangi ndaku ya mwana ekei balobi bande ko bakola boko babe makelele ali. Bako chuba wana donc il faut ça belle ko la fourchette na li français wana il ça moi bongo et ko longola moi mosuni na kati wana be to ko ebate ya libe boni bana membre nanga ba ko tuba meka ko loba eza ben ndenge nini kuna ba ko la ça j'aime pour ça ba ko na biso meka ko loba et ça bien lolenge ko oyibe ezateka oyiba mbongo oyibe espace ale oyibi basa nini babuka babuka eza be basala bien baba moni pesa kilo respecta moto wana bandeko bako ganga bamona ngo ndire bale immeuble kitoko ebukani medanki eko punjango lokola be bale toko ebate jeune production lelo te toloti mwa makambo oyo etuusi be mwa bandeko tokotalisa bino bongo nango bino moko ya libe soki mabe malamu ebuki wana so eza te l'État bayibaka ete na pesi un grand merci na ministre Léon ali wana azali kolanda GM production chaîne na ye oyo alandaka be mingi wana bokomona ndenge eza kokende donc eza kobebisa yango totala be biso moko na bino bana membre nde tokobeta mwa masolo tola ntango balobi bango bazalaki te bayokaki te donc bato baza na kati ya ndako batuni bango wana babima sikoyo bakimi bango nyonso donc bato baza na kati ya noti danki ndenge ezoya bato bamoni yango te
Zambi nanga batu bakufaka kaboye. Omona obendeng ni meko yebisa bande kwa jem bamona. Baloba mekana ko tondo la mama. Bazo kende kuna. Bazaki bewa. Bazo kima. Mais bon ba vana nda kuna tangu denke zoya ba ba bona kite. Zambi openza ndeko munena bwa bolu ko nyate de côté. Donc batuna bana ba vana na kacha nda. Te ba papa na ba papa ka. Ba papa na mais ba mise moi bilon na bango. Ndeko binité. Ah wana balela ka pona koyiba te ba yibi leta no. Ah kasi ba tena nzela. Ba tena nzela. Wa mukwa tombolo ba yiba ye. Merci bana membre monete batu ba zalaki na ba ya na tosola yo pe on sabe musala komoni bande ko balobi batu bazali na kati ndaku tata wa mwana memi yo no kimisi mwana na kimisi mwana o kimisi mwana bande bana na chien production tala batu ba o kimisa be mwana tano mwana yo kimisi mwana na kimisi mwana nanga mukunda ko epuka na makasi yo kimisi mwana na kimisi mwana o mwana yo mwana ngai o kimisi mwana yo o mwana yo o popite yo o popite mwana ngai mwana yo yo betaka savon merci ba mama to yebate akimisi be mwana momoni tala bi abo akimisi mwana bo sava bandeko banandi bandeko ya Jeune Production tozana bino toko tambola na bino elongo lolenge tenenge ba ko buka ndenge bali ko bebisa mbote ya mbote abuki bino ebongo yo kota yo kali solo babuki banani babuki te mama boni bande ko bali wana ndenge to ali be ko tambola ko solo na bino bana mama bon ngana moni ya droit na bango l'état eza biso population te ezali droit ya l'état eza biso population te ezali droit l'état eza bino population yo moko pe ka population ba yibaki be l'état bon selon limite nde ekata makambo merci beaucoup wana tokene na moi papa sola mbote ata mbote ndeko boni bien o tala biso dongoli biso bondenge te na dongo te ndeko na ngai o sabeni te na tala ndenge bazobuka bandako d'accord j'ai un production ba kolanda biso meka oloba et salibe yo lolenge boni ndenge te bandeko ba ko bukaka eza nde likambo ya limite ne bazolanda nde limite nde bazobuka ata immeuble wana kitoko wana ezobuka nyonso wana ezobuka no moka mekoza immeuble wana kitoko ezobuka bazobuka ngo bazobuka ngo mpo na limite na bango oyo ya nzela babuka ngo mpo na sentiment te mpo na limite mais ko bayibi yango nde mpo na nzela mais bandeko musu bakoloba l'état alibe mabe aosala mosala malamu te lokola Philippe Simalembe avandi aktindiki mwa mosolo na ye l'état azongisi mosolo wana Raman Kota le PDG Musingombe asolo solo atindiki mosolo l'état azwi mosolo wana apesi yango na baorphelin balia l'état asali mabe te asali mabe te asali mabe te eza ne limite mibeko eza ne mibeko wana na soki wana mete merci beaucoup wana to sola na mwa nchofa wa mbote ata bonjour wana ba ko buko moni boni l'état yo kena l'état sali embouteillage bon ba yibaki déjà wangu ayiba trop ayiba espace l'été bele to pousa naka OK merci bana membre Ouais, donc pour Nanga, c'est vraiment bénéfique pour notre quartier. Il faut développer. Sauf que c'était dans le bêta, tout le monde a beaucoup de bouquets, après qu'on passe pour nous salam musalango. Pour bien misaler la bambouté, la bébé, donc on a beaucoup de bas réellement musala bien pour tout souffrir pour un temps, mais on ici là tout le monde qui est vraiment bien belé. Ouais ouais. Merci beaucoup. Donc moi ça lobby et la priorité malin pour les plus rapides aux bottes à kufa.
ntango tozobotama tozotonda mpe ebele na yango eza po tozwa bainitiative ya malamu mpo mikolo ezoya tozala mpe bien na bato tokobota bao bazala totobi tozala kaka toujours loyenge tokotambola te mais ndenge kaka na kobeta se te bango bazala babuki boye mpo bakobongisa ekomi mwa lan ebukama esalama elonga na kobakisaka nde yango wana. Merci bana membre ya lolenge te bomoni wana nga bino le gombo katacha finza manzamba tozali ya bisika balibe kobuka bisika mosala ezali kosalema biso na bino GM production bomoni ete mosala ezali kosalema na bakonzi nde bakosala mosala mokonzi mbote boni bomoni ete mokonzi akosala kitoko lolenge te ndenge bomoni makambo ekotambola be malamu mingi na GM production bana membre manaka na biso ekombe na suka tozalaki awa na masina tokotikela bino botala ndenge population ndenge baza kolela ndenge bali kobuka ndenge bali koganga na pasi na mawa na GM production bolanda na pesi un grand merci na ye moko boss Mayostar lolenge te azolakisa image kitoko na GM production mpona mosala ekende kitoko na pesi un grand merci na ye moko mama Césarine Tumba oyo ete akolanda biso depuis France à la Reine de Paris oyo ete atiaki mosolo na ye mpona kocorrompre l'état note babuka bango te zelazela mais l'état boye azongi mosolo na ye simale bazali wana na mosolo wana ye apesaki alobi te il faut kobuka te tika bandeko mais l'état azongisi mosolo wana Raman Kota Musingomi asoso le PDG abimisi mosolo na ye apesi bazwi mosolo na bapesi wana baorphelin l'état bakosaka ete l'état basaka na ete tozana bino elongo botika malamu kimia bota na bino nga bino le grand bokatisha binza mazamba partager mission monter bota lolenge nde bakobuka na tiki bino na keinde tokuta be mbala sima bye. L'image du réel, la voix d'un continent, que toute l'Afrique connectée, génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran, l'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société, l'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel, toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est et à l'ouest. GM Prod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Toute l'Afrique en un seul mouvement. Kinshasa, Dakar, Abidjan et Libreville. Brazza, Yaoundé, tout le monde est en ville. C'est ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel, toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel, toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, commente, partage. Ici c'est chez toi. Jusqu'à ce qu'on t'énoncer. GM Prod. Oh, GM Prod, l'image du réel, la voix d'un continent, que toute l'Afrique connectée, génération
Génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est et à l'ouest. GM Prod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Toute l'Afrique en un seul mouvement. Kinshasa, Dakar, Abidjan et Libreville. Brazza, Yaoundé, tout le monde est en ville. C'est ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, commente, partage. Ici c'est chez toi. Jusqu'à ce qu'on t'énonce. GM Prod. Oh, GM Prod, l'image du réel. La voix d'un continent. Que toute l'Afrique connectée. Génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Prod, abonne-toi et reste connecté. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est et à l'ouest. GM Prod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Toute l'Afrique en un seul mouvement. Kinshasa, Dakar, Abidjan et Libreville. Brazza, Yaoundé, tout le monde est en ville. C'est ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, comment
L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance. C'est la voix d'un peuple qui veut briller. GM Brod, abonne-toi et reste connecté. GM Brod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. Du nord au sud, de l'est, elle à l'ouest. GM Brod, toujours au sommet. Les news des stars, le buzz du moment. Toute l'Afrique en un seul mouvement. Kinshasa, Dakar, Abidjan et Libreville. Brazza, Yaoundé, tout le monde est en ville. C'est ici que l'info prend tout son sens. Rejoins-nous, ressens la puissance. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, c'est l'Afrique qui avance. L'info en temps réel, la culture en évidence. Rire, buzz, motivation et passion. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, l'image du réel. Toute l'Afrique, génération motivée. Info, culture, mode et société. Abonne-toi et viens partager. GM Prod, la voix de l'Afrique, l'image du réel. Aime, commente, partage. Ici c'est chez toi. Jusqu'à ce qu'on t'énonce. GM Prod. Oh, GM Prod, l'image du réel, la voix d'un continent. Que toute l'Afrique connectée, génération motivée. Quand la motivation est intense, tout devient réel. GM Prod, allume ton écran. L'info en temps réel, tout est clair, transparent. Politique, culture, mode et société. L'Afrique s'exprime, viens te brancher. Ici c'est du lourd, de l'humour, du buzz, divertissement et talent en pleine puissance.